Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air écouter le bino. Merci vraiment na Nzambe, merci na pe makitoko apesi biso. Merci suna mokolo su ya lelo ndenge tokute na bino. O ezali simple servante na bino Josiane Ngalula, la pierre précieuse. Na poko lelo to na tongo lelo lisolo o to memeli bino toko découvrir yango biso na bino katikati ya plateau. Bonjour maman ngai. Bonjour maman. Boni. Naza malam. Question ngai elingaki ezala se présenter ba maman nani pour ekosala vraiment biso bien mingi. Na benga na komba Ghislaine Bondo, nazali mwana Congo. Naza mopandi sango. Maman Ghislaine Bondo. Bondo. Na sepeli vraiment komona maman Ghislaine Bondo plateau na biso. Maman nalingaki vraiment naeba ba mapangu. Ba héritier ba mapangu. Pokini ya lelo vraiment komi mbinga. Eza na mama musoza na ena no envie aboti ba na 5 azomba lopangu na ena mobile na ende basomba lopangu biso toyeba kite. Mais au moins na moya lelo mama na boti bana batangi basisi ba classe ndeza ka sengo mama lek na boti mwana nga ya mobile binzambe zo lokumu pona boti ministre na nga na boti magistrat na nga mais lobi moni mwana nga mobile zaka na kata lopangu ole asala tapa lokola bandeko na biso nyonso mwana wana ya mobile aza kino lelo na kata lopangu pe na kata lopangu azwi mwasi ayena mwasi na lopangu aboti wana bana na bakomi kobota kaka na lopangu ya famille bakomi kobenga bango ba héritier ezo simba lisusu te na ebite nga vraiment naza mwana le musu yo koko expliquer biso ba biloko mususu donc na tango ya kale zalaka nango bongo eza nango normal. Merci maman Jonas na motuna kitoko elobeli biso bandeko batali na poko lelo toyeba ete likambo ebengami makambo ba héritage ezosala ba problème mingi na mboka na biso. Tango mama aboti mwana na ye balibota papa na mama baboti mwana bana bango alors lopango eza ya famille kasi to papa akufi et comme un problème lopango papa atikaki nani na kati na buka lopango ainsi de suite sikoyo tango comme problème wana comme plus il faut toyeba ke toza baafricain bato mwindu lopango ezalaka ya moto moko te soki papa akomaki na kati ya buka lopango akomaki lopango na ngai ezali ya bana na ngai ntango bakokende na l'État okata makambo papa akomaki ya bana na ye automatiquement bakopesa bana mais soki aboteli bana ebele tomonaka soki aboteli bana ebele na bana wana nyonso oyo nyonso baza na kati ya buka lopango baza na droit ya kozwa ne fiske parti mokie ya mabele ya ndako lopango na bango wana. Mais ekomi na bandeko mosusu aza na lopango ya baparent papa na mama baza en vie ye na bana aboti amemi mwasi na ye wana baboti nakomi kodondo na lopango ya baparent ya kaza grand frère bani baleki na ya basi ya simomo na mama leki pe o mwasi pa botaki bana na ye wana mobile pa ye ya katova neza mibali mususu na kinya lelo bazokota na bango Mario na ba mapangu ya ba famille ya bato aya koti Mario aboti me bakomi kodondwa na kati ya lopango pe suki wana te bakoko ndeti koko na kokolo na kati ya lopango ya famille to lopango ya koko na bango baza banani to yeba baza banani po banda kodondwa babanda kotia mibeko na lopango o ezali ya baparent ya ni ya papa na bango mais ya koko lolo na bango bana wana tokoloba aussi le plan juridique bana droit te oui bana droit te parce que eza lopango na bango te bango se baza bakoko lolo bazovana na sima ya baparent na bango bato baza na droit na kati lopango eza bana oyo baboti wana babotaki bango baza bakokolo automatiquement fo bakende na famille ya papa na bango so papa bango asombaki lopango wana ekozala mpona bango mais bango baza na droit te pourquoi bakos'impose na kati lopango oyo mais tokoma komona bango mpe aza kokololo masente mwasi pa ye na lopango wana akomi mpe kotia makelele surtout bandako ezalaka bakosovo bana 2 chambres salon munene donc na butu omona mutu akangi place na ye alali na mwasi mais akomi mpe koganga na kati ya mapangu ya famille donc mutu asimba mwasi na ye te ye pa comme héritier donc na nsima ya papa na bango donc babi mwana susu avimbaka na nsima ya papa na ye pa comme ovi yongo tozolobake eza vraiment malamu te donc na place wana il faut totala yango malamu ntango momoni des heures de côté bokende na l'état
boke na l'état ba okata bino makabo lopango eza ya bino eza ba kokolo o 3e 4e génération te eza ya bino papa na mama batikeli bino boza na droit soki bokoteka lopango na bino bokoteka ngo bokokanisa bana bako s'imposer te o ake azui mwasi na ye quelque part aye na lopango ka wana lopango 2 chambres na salon mona plus de 10 personnes lopango moko mais ba l'équipe ne ba locataire na ebele et comme ceux qui locataire à lobby au mona papa mukolo na ebité nga vraiment merci na papa botangai hein merci vraiment na Nico Muteba natikala ko mona jamais na sengle na kilote avant dinango na balabala moko mona papa mo azomi benga héritier hôtel héritier wana maman esalanga motema passe papa là na ba 75 ans je crois sous kapembe tonde belé mande fa pembe ba poil maman avant na kiti na balabala na kilote libumu polele ami bengi héritier donc bana babeta bale na venite bino boyebi mbula lopango basombaka bino boyebi série yango donc papa mukolo zo mi bengi héritier na lopango ya papa na eza malamu tende kolanga yango tozolo balikama kama mopango yo za déjà mukolo plus de 75 ans ozo benga ma héritier c'est base de quoi héritier c'est base de quoi le pango wana c'est héritier et puis eza pozo honorer pe batuto eza pe respecter papa moko vandi na senge na lopango na bino na kilote bien on va na libanda eza ka propreté ndeko nanga biso za ba africain faut to kota wa culture na africanisme wana koza na senge eza vraiment eza propreté c'est gênant non eza sous-vêtement ndeko nanga eza ilo elamba ba bengo na kati donc tango yo lati elamba otengo na se aussi otie chemise likoto t-shirt likolo mais to comme ko mona ba pozo tambola ba senge zo mona normal et ça normalité donc bilo ko se photo télé mais ça qui toté et zo l'excellent éducation la bango za malamu te troisième question nangeza ki boy ezana ndeko na ya mobali babotami 7 ou 8 na famille na baza vraiment ya 7 ou 8 ndeko na bango mobali akufi atiki bana mibale même ndeko anga monga Josiane la pierre précieuse salama vraiment le connaît je salme pas na ngai dans la base à l'isolo to beta na source nango ngape na za concerné na kati ezana ndeko na ya mobala kufi atiki bana na ye papa o asombela kibino lopango kufi atiki bino botikali bana na bana ba locataire bazana lopango bino bozozwa mbongo bozolia na bana bino me bana bandeko na bino bakufa bobi bazana droit te pour ba papa na bango bakufa ba maman na bango bakufa eza vraiment normal eza normalité eza normalité parce que atande ko na akufa teki bana ndeko na baza bana oti po lobi so mwana mwasi mwana balinga bala bakoluka bino papa kulutu baluka bino papa leki bino bo sala facture po toza ba africain ye bana ndengwana ata papa kufa mais papa leki akozala papa kulutu akozala tata mwasi akozala sala facture po mwana zo bala alors taba ko bengo o sala facture bo mwana zo bala siko yo koloba ni yo ozo kipe omoni bana ndeko na akufa lokola akufa makamle za enterré bana na ozo kipe bango ça ki tote nyoso mwana kimutea mabe do babi ba ozwa mbongo to non eza kitoko te poza na bana kufi alongwe na famille bana na pe balongwe ya famille non so bomoni bongo l'état na biso ezali so bomoni bongo faut que na l'état kene na l'état kene expliquer problème ba ko landela ba dossier nyos pour l'état na biso ezali elandela makambo nyos tant papa akufa atikaki bana bino bandeko ya papa bozo kipe bana na te so bomoni moete boso même bongo libala ba olia na bango po baza bana bozo so na famille tant bozo ka to kene na l'état na biso organiser boke so na l'état wite ta problème to ngo boye ba yebi nde akolandela bino ba ko so na papa lecteur papa kulutu na o aza mwana bino boye ba ko kipe bango parce que lobi so bana ba bali bino bokolia fabolia mbongo libana lingi na lobele suba mama kulutu o bazalaka tikali na famille mama kufi aza mwana liboso atikali na bandeko na ye mibala zwi mobali na ye aya kotisi ye Mario pe Mario wana nga na yebi bango tozala bango vraiment na avenir Mario wana bakoti na lopa akoma kodondwa abi yende tema mwasi naza héritier mwasi nenda komi mama lopango yenda komi siko kodondwa soki mwana moko a réagir alakisa azongisa biso ete eze pana te mwana naza impoli azongisa ke vraiment na nzela te aza impolite d'abord to bengo ba parvenir auti na so quelque part ayeka ka ekokonza wana do konza te ato bali mama kulutu mais faut respecter pe bana bazo pesa mais on est à lopango na bango te faut bango baluke ce que ça lopango monte bien sûr ko beli abali mama kulutu automatiquement comme papa lopango te abali te ayeka ayende ko yango pe tozo boya makambo na nyoso na ko yaka to vana yango tozo boya likambo tozo telemela likambo yaka to vana po ezo sala kitoko te zo bomisa culture na biso ba africain pe ba yaka to vana wana bayaka kobongisa famille te bayaka famille te
bazo kota mwasi motema mabe yo ndoza mukolo yo ndoza mukolo yo ndonda bana nda stuba bazana problème tata mwasa bengana bande poni lopangu ya mama na baba tata mwasi wana bozo bota teme bana bande ko lebno boniko simba bana ndeko na baza bana yo foye bake bana ndeko na baza bana yo parce que ta bana bako bala yo muto ko dondo la ngolia facture wana donc zana bango bien parce que yo pozo bozo bota bana lobi lobi yo ko kufa soko négliger bana ndeko na yo au moins les aki torote quelque part ça qui moteur mabe et comme ba locataire na baza sous kimia te po anini ba endroit batata lopangu papa comme ya ye lopanga mama comme ya ye ba endroit vraiment de ba mabe et comme locataire ozwa ba comme mal à l'aise locataire moi c'est moi fait ta comme katele espace nous eza yango nzoka ne yo oza bayer faut ba locataire aza na limite na ye place wana sengi ya locataire normalement yo ko longa kuna te oyo ta kiti liboso ya locataire pour aza locataire oza bayer oza héritier moi na ko lopangu biloko wana vraiment nde na kinya moya lelo nde to comme komona bandeko na biso a olongwa na kiti liboso lopangu na yanda kuna bangayo ko tsa liboso ndaka batami bengi héritier moi na ko lopangu donc acha ba bayer ye bayer do locataire na ya komi mal à l'aise ya wali kamto to tele mlande kona ngai likambo oyo ate oza bayer oza bokonzi ya makamunyo sute oza fin du monde te pour lobilo pe yo ozala te ba na ba sa repende wana tant yo oza bayer respecter locataire na yo parce que ye azofuta ombongo kozo lokola mutu mo ne lokola le papier moko boye ko fina obwa ki non aza responsable azofutela ombongo chaque fin du mois opesa mbongo et pas na yo mbongo na sala ke yo ozolela na libota na yo otangisa ba no classe osama kamnyo donc respecter so alinga sala fête tikele espace wala mal est-ce que ça problème yo que l'espace ye so ba fo sala abi ava bo sala loko afo bo tunanga bonga ne héritier on a héritier maman mobimba bolimbisa nga na fingi to mona vraiment cancer amunene na litama tale pe ba héritier bazaka ya mikete ka babiloko minene héritier ba la moto e bana ko to basala ngo fierté ezali fonction tes titres pété na yebte so babo bato benga ngo titre non c'est titre fonction pété au monde vraiment na kata héritier basala ngo pété ngani kolo lopango azoteta bingani so oza mu kolo pango mais so oza tanga na yo te oza nil pa ki kolo pango esani bango bakomo boma papa avant attention et comme teka lopango ngana kende poto teka lopango baningo monite mwana mama na yo wana uti poto teka lopango ngana kenda ngola ba héritier wana so yela sala décharge mutako tananda ko héritier ko raté abenga nièce na e po nièce na zotanga yaka ya sala me misu ngali nete ezate me njoka ndebo komate na munoko kaka héritier mbonga ndaka ko zoko tana poche bongo monete ka pele yambie cheche yambie matonyanga mboya mbeme héritier ebi kokomate héritier ebi kosala décharge te pona bandeko na biso mibali wana vraiment to ebité bokomi ko boma papa avant po botika na mapangu bokomi ko boma mama bino avant po bateka lopangu yoke na Angola ngona poto boke sala boke na bino ka bilamba boke na bino ka komela masanga so tali bango na kina batika lo tonga te ngana bibino ebele botongi na bino te bateka lopangu bakati katakata yoke poto mais atongi na yango tozolo bake soki ozo pousser ba parents na bateka lopangu il faut raisonner nan pourquoi pour que ne poto ba minto yo ka pe basanga ba kenda poto kuna so eza mboka faut lukati yo kasi so ka poto dans nyonso tout en rose pas pesa na poto ngo ndeko nanga pas pesa bandeko baza na poto zo pas pesa oui babi marathon ko luka donc yo peta ko poto ko pousser ba boti na bateka lopangu na note pona yo OK ne poto na luka ndenge na yo pour s'organiser sur voyager to ki Angola o s'en sorti libota na petit kamala mais ça que au moins ba parents na passe bateka lopangu sur so ba parents bateka lopangu yo OK ko na simbité o ebite ko ozanga ngambo munene ezala ngambo na libota mo boza supposé boza 10 na famille bateka lopangu pona yo moko OK poto sur so bongite 9 wana batika bitelenga no bitika za bien te za ba para ba komo ko kata ndampe ba kati ndambe bateki batinja ke poto ndeko na ngalo kasi ndambo bo mais omoni ya partir ya poto zo benga vraiment si papa na okokate moi ça boti tindelanga mbongo na futa maternité donc mbongo uti kini lisusu batindeli kutu na poto pour futa maternité bengi héritier ana sens te parce que parents zo bungana na Congo yo za na poto kuna bataka ki lopango pona OK poto suka mwasi na boti papa mukiaza wango atinda lisusu ozo mata opesa papa na devoir ebele musala ebele non tant yoke parce que non luka vie balobi na biso mwasi mobali faut ko luka koza te ko ovani la mingi na tango ovani yo seko okuta tout en rose non poto wana to yoka poto zaka ezamboka ka lokola biso ba facilité monsieur ezali bien sûr mais pas si pe ezali yo soko o milenge na hote na poto kesani oko muyibi question na nga mususu ezali bongo
ba papa kulutu oyo vraiment azala kaza na ye na mboka ndeko na mobala sombi lopango mpona bana na ye atongi mondaku na ye kitoko alobi bana nga do apréparer lobi ya bana ya venir ya bana ezala bien azosunga mpe bandeko na azotindela bango biloko mais lobi noko to ndeko na ye wana ya mobala akufi omoni vala noko auti na mboka aye vraiment oyo basuksi maye botanga te oluka bopesanga sake mikanda na ye bilamba na ye eza piyenda adondwa hérité biloko nyonso pe ondeko natika azwi bana na ye aye na bango bakomi kodondwa bakolo place base retrouve na balabala eloko wana vraiment na Congo na monde na biso oyo ezocontinue vraiment makasi yango tolobi ke leta na biso eza makasi donc ntango balibota bomoni ndenge wana bolalisa miso te bokende komona baavocat boluka so boza na avocat te bokende kaka na niveau ya justice bokende bopose problème na bino baavocat bakoki baede bino parce que yo papa kuta uti mosika kuna na mboka oye directement olukaka buka lopango ya na sens te bongo bana ndeko no atiki wana ozomona te eza na mais yo mpe so otelemi moto liboso bazwi ka yo moto otelemi moto liboso na baculture na sa mabele yango tomoni bacongolais bandeko na biso bakoma kobanga kofunda na okofunda boye lobi so naza makina makasi te papa leka non eza likambo ya kolia mutu te eza likambo ya koréclamer justice kokomana droit na yo il faut toyeba droit na biso kobanga te soki olobi boye ndoka kolia non toza bana nzambe ndoka kolia pwani justice ezali yo kena opose problème yo te okende justice yoka soki bana so bakena na justice te okena ndenge na bato bayebi te oke osoya na avocat moko bota problème yango boye avoir obengisa libota a expliquer bien ça boye eza boye basala eza boye mais là ba obengisa libota bavandi so montele ba tuna plainte o nana akene ko porter là ba ola ki ba bomba so boza na vie de prière vraiment te yango biso sala biso to sambela pe mingi ozomona te que so sambela te facilement ba sambela mingi ndenge bato bazodondwa na lopango bato bazodondwa bien sûr mais toyeba ke leta na biso a kosunga biso azokontinue kosunga biso po toyeba badroit na biso parce que moto oyebi droit na ye papa kluto ndeko oyo akuta n'importe où ayeba kosakana te parce que oyeba droit na yo soki eloko ezoboyebisa biso po toyeba il faut moto ayeba droit na ye droit na yo eza nini yo mwana oza na droit nini papa aza na droit nini baparent ekosala ke tokende malamu vraiment na likambo wana papa kluto wana tosepela bati kosala biloko wana eza malamu te. Oui, merci beaucoup bandeko na nga bolandi boyoki babino bato botelemaka bahéritier lopanga papa eza yo te lopango ya koko eza yo te bunda na makasi na ozo osomba lopango na opo obongisa avenir ya bana na to lobi na ezala bien bino ba papa vont oza comme nous na ba 50 60 au vent ozo tout atolonga héritier locataire asali bonga héritier lopango ta biso ya yo sombaka wa po dondo na oya bino ya yo sombe yo ta locataire qui met ta locataire à l'aise bino ba Mario longo na oyo koti libale pa bato komi ko dondo na lopango ya bato ya yo na chemise na pantalon merci vraiment yeme merci na kolonzambe na pe makitoko liso pesi biso merci na journée ya lelo pe le kitoko makasi ya bi bato tout bozotala bozolanda vraiment mutu akanga ya ye oyo asala keloko wana vraiment ayeba kotika merci mingi Arnaud mido ya bamido babi umela mobala choko frappa po yondo leki bango merci na les grands caméramans babi Dido Kalunga merci beaucoup je t'aime beaucoup merci na mon bébé Myriam Ngalula choko frappa babi Josiane bébé ya Josiane Ngalula la pierre précieuse merci na yeme merci na nana kapinga wetu merci na alors mwanza merci na kolonzambe émission na biso to sukisi et pas maman na biso ndé azo clôturer biso pombote numéro de téléphone et ça la vraiment biso bien ngai na ko pesa merci mingi na bino bosepeli na ko yamba biso ezamba liboso mezamba la sukate tosepeli mingi bo bino bozaki ebele bozaki scotché bo vandi ebele bozolanda bo continue ka kolanda parce que ba numéro eza ebele bon pour na numéro kombo na nga Ghislaine Bondo numéro na nga ezali 081 68 54 360 benga tozali wana pour na bien comporter un plus parce que tozana pour na bien babi to s'abonner vraiment to s'abonner massivement Émergence One TV to s'abonner pour ba émission qui toko kabwe ezala kana Émergence One TV ba mate ba conseil so bobibo luka vraiment na Émergence One TV toza mobimba bo s'abonner ba fani tout ya Josiane Ngalula ba bi wa Josiane Ngalula la pierre précieuse
mwana moko ya Kimi oyo alingaka Dido Kalunga mobalo ya Kimi ayebi ko filmer mobalo abimisaka Joseph Ngalula kitoko makasi bo s'abonner vraiment na Emergence One TV oyo alingaka Mido Arnaud Bindo mobala mbiji mobala mbinga babi bo s'abonner vraiment ekosala ngai bien makasi ekosala biso bien babi eloko mwana Congo to tsaka maboko poto simba poto telema na lela bino vraiment trop ba gros bisous je t'aime